peu dans un seul maloba. Merci na contribution kitoko penza ba place nyonso on a préparé te bino nyonso boza ko niveler yango. Donc na ke papa mwana nsomi yo po pesa so un plus na yo papa ndoshi na pesa kyo me oloba kite so kyo ko suma loba na après papa mwana nsomi nde oyi ko soma loba na ndiko odon pour to ke na basiji mususu. OK. Merci papa Zambouana. Je crois que biti ya mpoke ya lelo soki nazo comprendre malamu ezali poto lobela d'abord source ya TVA utilisation nango eloko nini TVA ememaka na mboka puis peuple ofuta TVA ako bénéficier nango ndenge nini nalingi soki tozoba makambo oyo parce que toza na amour komona biso ekende liboso. Je crois que papa Zambouana outi koloba biloko moko oyo peut-être bato bayebi makambo esalamaka te na Angola bakokota o doute mais nga naza moko oyo nazo confirmer yango eza mpenza ndenge wana likambo ya divan lelo oyo tozwi exemple kaka ya Angola tozona exemple ya Belgique te Angola pays d'Afrique nyonso etangami assurance ya motuka okotraite carte d'identité okotraite passeport ongozwa assurance maladie nyonso kosala il faut ofuta yango na banque mbongo ekomaka susu na maboko ya bajan wana te soki bapays na biso ya baafricain oyo peut-être to bato balokola neti obligation Angola base la kata lokola Namibie ya pamba oyo ezaka pembeni Angola lisusu nde peuple angolais alingaki azala très à vivre malamu koleka même congolais na musika mais tellement bango bazaka lokola ba farine ya même sac mbongo wana beke ke na banque mais ça peut kaka pona ba personne o bazali élevé à haut rang na Namibie les pays d'Afrique, na limite là pays d'Afrique pour peuple congolais comprendre comment tous les pays reculer tout quoi qu'on se développer. Na Namibie soki aux alliés étrangers. Ozo que nous sommes ba biloko na Namibie. Obligatoirement à tous les étrangers ba kolongola yo mbongo. Ba longoli yo ba vati wana. Soki ba longoli ba vati to TVA comme ba vati économie na mutu so ba longoli yo mingi TVA. Soki to komi na fin de l'année ba facture na yo bane ko sumba na biloko oke na mususu kuna osali ba démarche moko ba ministère na bango kuna mbongo na yo nyonso en tant qu'étranger ba kozo nsilango tout ba beti calcul ya ba mbongo nesko bande ko longola yo en tant qu'étranger ba pesi mbongo wana alors e bane ko zala soki osali bashia na yo ozongo ke koteka tango ozonga tango mbule koka okei osali ba démarche na yo o récupérer mbongo ebele ya yo moko toujours na siko na poto papa Zambouana obandaki kolobela source c'est vrai na sepelaka mingi ezalaka penza idéologie na ngai pe principe ya likambo eza bongo tango ozolinga olobela sujet il faut d'abord commencer obandana na source ya mo wana eloko ngolobela eutala no wapi et pourquoi ba créer ki yango sikoto lo ba lelo papa Zambouana olobaki eloko mona zaka sima maloba na yo pompo kezali ya yo lelo e biso yini tuzo ko intervenir olobaki eloko moko eza moto lobi ba créer ki système oyo pona ko aider gouvernement français sikoyo total lelo aide nini gouvernement azali ko porter et pas le peuple. Bandeko basunyaki likambo ba aide sociale. Sikoyo tozonga lelo na bamboka na biso soki peuple accepter eloko wana. Aide nini oyo gouvernement en place et koyeba ko apporter na peuple pendant que toza même temps na maïté mais toza na fleuve ba manji ba rivière belé fleuve munene mais mai et comme passe. Courant ko to kolobela ti. Vraiment, peuple congolais, tout font la mission. Bandeko, yongo moni, sous la comme la peau, na comme la méchant makasi,
ya kotala mutu oyo azo ko appuyer gouvernement modèle oyo vi Congo bana ko continuer ko vivre ka na dimension oyo tande kunanga que ça soit kiti lelo lobi ke na kisa ba faire na kina wuti na mbongo na ngai ke ba o finir ya ko bamba pantalon le ko la G po na façon ya vinde ngizo ko leka na Congo ou bien yo po ko ndimo ko maka kolabo pour système au côté na système sans quoi on va souffrir. En tout cas, et comme tango yo TV kozwa TV ezapete parce que ezali ko sungape gouvernement ko ni au gouvernement azoko sunga na mo peuple. Boyebi ke na mibi bazana na maite. Bato ba yebi mai pe malungiza te. Na mibi ba itizaka ba mai la ngula, ba itizaka ba mai ya wese otoke sokolila. Ba mai ya ko sokolila ba ko utiliser yango pe bazo traiter yango soko leka ngokota na Namibie na nzela ya uti kotangula kota o Chicago okota na kati pene ya vindo uleka place ezaka solo makasi ezali place ba traiter ka mai wana mais soko di mai wana nievona mila mai o ibimi na pompe na Namibie kena mila mai zo na pompe ya France o tunda calcaire mai moko bien traité ezamene na microbité mais bazali balé malungati et tout ça tout dans des paramine mais toi na maité Namibie kaka TVA oyo vati oyo eza kosunga bango ba s'organiser na ndenge moka mokete na on parle d'Afrique du Sud ka na Namibie un pays frontalier na Angola donc peuple wana avivaka lokola Europe donc na ebité avivaka lokola Europe baza na vie na bango très bien mais pourquoi pas biso Congo c'est-à-dire pour l'idéologie nanga ben mission news tozwa nango na kati ya radio ils ont mis kaka na chemin moko comment faisait libérer pour bloquer nous ceux comme à contrôler papa Zambouane comment faisait libérer pour l'état de droit pour respect zala pour mboka e banda ko fonctionner ndenge sengeli afin que mbongo wana pe comme à contrôler ça dit peuple ye moko aba le futa ka taxe na ye même taxe wana e ko sunga ka pe ka ye moko ndeko moko te koloba neti soki yo moka pardon ndeko moko te koloba mingi bazali awa baye na poto awa makasi ne kaka abota 3 bane soki aboti 3 bane nazoba par rapport à France so aboti ka 3 bane na ye azwi CDI na ye na CAF e ya soki wana alingi mosala te pa yebi ke CDI contrat indéterminé awasambila kuti mwana moko basama me moko akufa te po soki ozala 2 bane na contrat ezali déterminé soki obila 3 bane na contrat indéterminé akosala te avai na ndako fainéant pour aller à Mbongo, il y a ce Mbongo, il y a l'État. Et puis comment l'État a ce Mbongo, ils allaient tout qui travailler, bah contribution, bah payer sa kawana, il y a des choses qui traitement fait il y a moi si Mboka Oyo, Mboka Ngo, aller à quel traitement, bah ça lié, bah belé, bah dépasse, au coup faut Mbongo belé, mais bah ça gratuitement à cause l'État ne doit prendre des charges macambo, bah association bah ONG. Mais pour la vie du Congo. Alors pourquoi ça prend moto ayebi profondeur makambo te amona petit akoba bongo TV asuni na ngoya so mbamba lelo non les alliés poké moko très profond faut biso peuple congolais tous on a la conscience tous a penja déterminé que mboka biso et comment libérer et boto papa na zone sur maloba. Merci mboka ezala délibéré parce que tout congolais a te kaka Gana États-Unis so na 10 camarades. C'est 10 camarades ni moko peut-être azana atekaka na magasin to azana biloko atekaka azana ete. Mais na Congo au compter na balabala moko so compter 100 pour 100 pour so bazaka 500 personnes sur 500 personnes au moins 400 batekaka. So qui on peut contrôler taxe oyo kaka na Congo ya pa mbongo taxe par an. La ville moko on parle de billions de dollars. Congo a besoin d'importer mais c'est très honté makambande kolonga boza koloba awa na pays où ils allaient être bien des produits qui sont exemptés d'inspection par animaux vivants divagation de bête kota na papa moi na somme na monio na pesa mwana bakuna merci papa volume sera na moi ere na sagi na kangani micro de ba ba côté linga ngo kati na comprendre. Bon, c'est pas une thème d'ailleurs vraiment à TVA. Nous avons moins de corona, nous avons beaucoup de flash tellement que ça n'a pas passé. Mais
bande kwa bango ya Congo balimbisanga na benga bango bazoba na ebite balimbisanga makona lo bande mwana soki bango pe bakondima yango na ebite l'air yango maintenant na kandi que Dieu sait confondre ceux qui veulent perdre et comme bien basala ka bere ya boye pour peuple yango penza soki baza pe batu pasi yango ekotela bango makasi peut-être ntango bakoloba bango likambo bakoyoka pour peut-être pas c'est la guerre dans ma carte et on va dans mon avis que tu vas continuer à gober la bateau raïs TVA c'est bien qu'on fout un taxe qu'on fout un pas même la Bible c'est dit et c'est normal mais il faut que tu aies TVA on va continuer par rapport à quoi et par rapport à qui. Quel est le pouvoir d'achat d'un peuple congolais aujourd'hui comment que nous basons sur corvée wana. Est-ce que TVA wana et pour foutre ma penza dans petit peuple bien là ba penza ba konza ba foot. Bon, de toute façon, qu'est-ce que nous pouvons attendre de bien il y a pouvoir wana. Nalo ba toujours pouvoir wana et ça émanation ou bien prolongation il y a un père. Makambo to vivre na un père, ba pas tout le monde na un père, il y a moins va continuer. C'est le même animateur, c'est le même méthode. Et le bagui munguludiaka mutu kataka ya momoko ba changer ka chauffeur mutu ketika kana ba malari nango na ba makamno donc to vous avez la même situation to continuer pour sur le même problème qui sont là au pouvoir ba setiale ba wana bazonga ba wana to wana ba opérateur économique ba wana ba animateur politique ba wana donc c'est l'intérêt qui continue autre de crier lobby ya ba baza ko utiliser lelo. Bon, nous avons un exemple, Bochab, on va lobby qui y a un président parlement. Si il y a un directeur à la cabinet président, pourquoi démissionner soit disant démissionner dans le directeur? C'est parce qu'il y a un bon nani Congo Brazza ba futa ki SNL yango ba tellement que batu bachali mwa makelele wana po amona keleke azo sala bien a cause routine dikaye ko no démissionner mais tant va démissionner on moni siko garde ni l'apprécier ayo ko penser parlement quoi que ne ko corrompre siko non seulement ndaku na yembe ake ko corrompre ba député ni oso mobimba donc qu'est-ce que vous pouvez attendre batande wana. Bon, babete biso bambunda banile bango dette banile dette. On suppose que ndembe baloba qui peut se dette s'enrichir. To quoi baloba que ceux qui va payer ba dette, c'est-à-dire que population n'allait se retrouver parce que ba charge mususu est diminuée. Donc pays est comme na mbongo. Mbongo wana bango bala ko bazwa ko na peuple ceux qui bazala besoin mbongo ba rafler na nani. Kasi ba tia mbongo bazali ko futa soit disant na ba dette wana. Pour dette ba banile. Baza opete ya biso mbunda croissance ya bango eza positive croissance yango ndenge nini ezomona na bapeuple te bango balobi toza baza na croissance positive ndenge nini croissance baomonana te sikoyo ekomi bakomi kokende koluka lisusu na bapoche ya bapetit peuple kamwa lipo ezalaki 120 lelo ekoma 200 balobi c'est ça bon bango ngana susi na ngai ali bango kutu te nazoto na bande kwango o baza ko soutenir ye baba population na ebi ke population ngani kutu pe eza problème te eza ka ba baza asijeti mais siko tant baba tozo ba kosala ba marche to kosala boy quel sera leur sort quelles seront leurs décisions les yangoyo moi je pense que biloko ponanga et kozala quelque part revers la médaille côté mususu kozala positif pour la biso positif pour nini faut parce que ekolakisa mpenza mabe nyonso ya peuple wana ya gouvernement wana po yeba ke eza mpenza sonzo gouvernement ya bapaya eye mpenza po esuise makila ya peuple congolais yango wana ozomona tellement kayebi ke ye na peuple il n'a pas de compte à rendre sinon akobanda kofabrike kaka babiloko na ye akena baurne bafabrike baurne alobi il est élu allez a continuer amisi bachar na ye kaka ndenge wana. Donc, problème la population est égalité. Pour bénéficier de la sociale, social, première décision favorable à la population sociale pour la population, le premier mesure va venir ici, TVA, la moitié de l'OTAN. C'est ça aussi pour la population. Quand est-ce que la population se retrouvera dans la dirigeant là-bas?
Et pourtant, balobi, le pouvoir, c'est pour le peuple. Mais si le peuple, nous avons la majorité. Nous avons la majorité. De quelle majorité il parle? De quelle majorité? Il y a un peu il faut le changement. Et puis, on a des éléments pour servir Bisso. Autrement, attendez, Batrichaki. Pour tricher la bango, tellement de Batricher ma belle, et la discipline, c'est pas ça Batricher malam. Mais tellement de bateaux tricher ma belle, il y a une vie, Dieu sait confondre ceux qu'ils veulent perdre. Donc, après, si on va aveugle, on a besoin de le moins de malam, parce qu'on a tout des dégâts au sol. Pour, surtout, par exemple, là, par exemple, un musée, quand il y a un quota, on doit avoir un souci pour la population. Malgré la crise, malgré le quota, à tout le monde a des mais vous êtes en côté, moi, je suis à Koutaki. Et permettez-moi à son bail de quelques bus. Et si tout la bataille, qui m'a fait tout, c'est lui, à 4 balobi, pendant ce 2 mois, combien de va foutre à courant, va foutre à maïté. C'est ça, venir en aide à la population des mini. Mais au Yabango, au côté de ça, disant ils sont élus, mais si vous faites ça, mais si vous faites la population Yango, la bandit déjà, dans ma taxe, dans ma TVA, dans ma banine. Est-ce que vous expliquez, on va retourner à Moutouzoul? Au lieu de TVA, et cette télévision, on va faire des images, on voit bien. Bon, donc, on va pour la merci. TVA et ce qui est télévision, antenne, ce qui antenne de ANR, ce qui télévision de ANR. Cascade mo oyo ebotaka kipelekese na cause ya TVA. Ce qui TVA ezali mal balancé et pesa ka dégâts oyo babenga kombo ya cascade. Cascade signifie taxe sur taxe. Et ngelo bayote soki par exemple muntu asoma ki sac na ya fufu na taxe na likolo yepe aye mama defsana na tamwa sa comme ngolo ibona ko zonza na taxe sur na likolo cascade. Donc to komi ba cascadeur na Congo parce que dégâts ya ko bakisaka ba taxe na likolo et santa saka et pesaka mo cascade. Boka na kutana na internet vous trouverez que biloko na zoloba na inventé ya moté. Donc cause na effet ya TVA ezali beaucoup créer gouvernement ya cascade. Donc bana le budget et finance à Congo comme na Congo ce sont des cascadeurs. Mais ce qui est grave, les animaux qui va continuer, sont exemptés d'inspection. F frais, Mike. Donc, si on a un Mike en Congo, même si poli dans le chinois, il y a un Mike pour là. Animaux vivants, divagation de bêtes, inspection exemptée. Et nous, on va attaquer la moutouka. Yona baba bozaka na likolo ya conteneur wana zumika ko voyo ebola ezuyo mola de ndenge ba bukamuka ezuyo na Congo inspection ezate na biloko ndenge wana grave encore voilà okuta les fruits et légumes baza exempté na inspection mais bazo bossa na ete ba maladie belé ba ikola oyo eutaka na ba fruits quand les fruits ne sont pas contrôlés soki ba inspection ba biloko za ko salema te. C'est ça y est pour maladie au côté un peu et tout ceci nous va être taxe et que ça biloko ande wana te mais tant que ne peut rapidement na ba biloko oyo ndeko na ngai auta koloba awa oyo intéressant ki ngai na régie des eaux na nani na SNEL mais ngana ko tombola pena régie des eaux te parce que na sala émission régie des eaux kuna na koloba nga été régie des eaux eza énergie SNEL eza pe énergie tout ce qui est énergie et c'est créé à côté et c'est détruit à péter. Ce qu'on a tombé bougie, c'est bien sûr qu'on détruit bougie, mais on crée énergie qui est lumière. Maï, on a bloqué maï, ce qu'on bloqué maï et créer énergie potentielle. On a exploité et personne courant. Donc, et là qu'on a cette énergie, et ça un cadeau gratuit. Il faut qu'on exploiter un peu ça fait bon d'une manière gratuite. Alors, on a comment on a été. Ce qui population congolaise, à peu près 70 millions. Par exemple, dans ma ville, nous avons presque 40 millions de bateaux à servir. Qui Mathieu Ezali, Mama Ezali, mais comme TVA, et qui même que l'État a ne TVA. Parce que
régie des eaux ya pamba na mai eza nango gratuit na ba kilomètre ebele okenete. Merci ndeko Zuro babe ote ko pointer yango yona ndeko odo lelo bobeti match kitoko ndeko odo tomboli makama mai na électricité yo tomboli na nani ki basanza na mai te eringo bakite biso tozana besoin ko bimisa mbongo te poto produire mai to disponible na peuple te sinon que ko désanitariser yango kaka ko désinfecter yango kaka c'est tout na ko tia ba pompe et pompe kana ngo ki est faut ya ko aider régie des eaux pour biloko ko ekende eringo bakite mbongo oyo ekoki ko kota kaka na facturation parce que il n'y a pas de TVA sans facture. Il faut en facturer pour y avoir une TVA. Bon, si comme on va faire un foufou, on va quoi, on va faire beaucoup de combats facture. Maman, on a l'air à Kende, on a rigignon, tant de ensemble, la soirée, on tique à Kende. Papa, il y a le comité de week-end, on a Amérique, on a Aégotica. Quelle facture on appelle ça? Bon, ceux qui facturent les alités, TVA paie cause à la tête. Je me demande des magasins, ils n'ont pas cité na biso kuna obat ba koma ba facture. Simeki ba facture mo nyato kuteza na ngope ya na kati ya Congo. Mais mai awa soki régie des eaux akoyi ko pomper so mai na bandako et que régie des eaux a tes compteurs na chaque ndako. Sasa ipi batu te. Mais régie des eaux na tango je ko tsaye TVA na ye ya taxe na ye. Soki a régie des eaux a réussi ko fournir mai o eza na compteur na kati ya porte ya ndako. Oko charge par mètre cube et par mètre cube oh ce qui a $1 par mètre cube vous avez chargé sur 60 millions de population. Donc par mois fiscalité ya Congo kaka na régie des eaux et qui produit 60 millions de dollars gratuitement. Bon oyo tolobele kutunanu combien de consommation sanitaire toyika par mètre cube. Donc oyo za kofunda ete Congo c'est le pays le plus riche au monde na makambo belé tali gratuit kaka na nature boza kozo yango ba pays mususu mai utaka musika technologie ba nini tout ça biso ezaka wana oye kotala na nini na makambo tali ba électricité on ndeko odo auti koloba pourquoi totungisa la population congolaise ba ya ko renforcer gouvernement na biso na ba taxe pendant que bato oyo toza na domaine un peu technique avancé toyebi ete énergie à pamba oyo za komona ba comme courant ezala calculé par watt qui est 1 joule par seconde joule wana esdingo ba ki puissance ya courant yango wana bon puissance ya courant ezala calculé par voltage multiplié par intensité pardon voltage au carré divisé par la résistance qui est ndako ya yo mto wa consommer nini courant na ndako donc on comme déjà automatiquement un consommateur oyo TVA na yo ekoya ko poser sur base ya facture ya wattage ya kilowatt oza ko consommer par heure. Encore une fois ce qui par exemple na bandako na biso courant ezali compteur ezali oza ko calculer puissance ya consommation par maison. Si nous avons 60 millions ya bandako te parce que 60 millions habitants na bana peut-être ma contrat on a kati to diviser par 30 millions par kilowatt ce qui ndako mo oza ko consommer. Vous avez la raison ya koyeba ete ekozala $1 à taxe te mais beaucoup que si base ya voltage au carré divisé par la résistance. Résistance c'est quoi? Pas tu yebi technique ba koyebi sa yo ete ndako nyonso ezana Kinshasa lelo ngasoki ba yebi singa ete nakende kozala ingénieur ya esner ba câble nyonso na ko vuzumu na yango. Il n'y a pas une seule maison ezala matete na masina na nini est qualifiée pour la inspection ya ndako. Voilà ba mbongo mususu toza ko rater ko kotisa na Congo yango parce que il faut to bana ko longola un peu ba politicien na ba poste na bango ba ingénieur ba bana pe ko remplacer na ba nini wana parce que chaque ndako avant ba ya ko connecter yo na électricité oza obligé au pesa biso calcul ya consommation ya énergie na ndako na yo. Par exemple frigo eko na 180 kW par heure ba four à micro-ondes 104 ba nini tout ça ba minda combien de watts za ko consommer calcul nyonso to koyeba ete maison résidentielle à peu près et consommaka autant de kilowatts par heure. Bon sikoyo ba ingénieur à SNET baza obligé ba simba calculatrice ba yaka na simple formule ya voltage au carré qui est 220 volts divisé par résistance à yon ndako na comment oza ko consommer et c'est ce qui fera que na tant to yebi que na quartier oyo bandako oyo en moyenne ba consommer soit 2000 watts par heure mais to ko yeba OK oyo nyonso to ko yiko servir na transport oyo ezala peut-être 1000 maisons par transformateur ya autant de puissance
na on peut elandi ensemble na TVA qui est taxe ya consommation ya par kilowatt par heure. Okoya comment on a été SNEL ya pamba na quartier neti ya tolo baka soit bongo kaka ya kini wana. Ils sont déjà capables de produire milliers de dollars par kilowatt par heure. Et c'est ça qui fait que Otolobeli ba résidence kaka. OK, bolini ba fiscalité financière eya. Est-ce que oyebite que building nous commercial et qu'on y confie ba courant ya câble n'est-ce que ba ndenge ba ndako ko eza la cité eza la raté. Jamais. Il faut bango moko baza obligé yo mokonzi ya SNEL osombisa bango transfert ya bango moko po etourner centre na bango so building na bango so hôtel na bango motel na bango qui ne peut pas mettre building ya hôtel moko ya 50 100 maisons ensemble il y a une ligne trifasique oyo ngai pe na uiko bena na pembeni ça jamais même biloko on okuta transfert moko ezo servir quartier oyo ingénieur qui peneke c'est oh nasili sana université de Louvain oh nasili sana campus de Makolokoso oh même naza chef SNEL oh mais comment ça va la distribution en ligne sans qu'on calcule d'abord est-ce que puissance ya consommation ya transfert oyo etondi to nana etondi te non matete nyonso bakable nyonso ko vuzu na yango et ce qui est grave encore na lupangu moko bana bazalaka place wana batonga pe extension na bango na sima kuna mais extension na yesu ko bakisa puissance de consommation na kata lupango moko est-ce que lupango est seulement na compteur bon soyez compteur les alités comment est-ce que vous facturez ces maisons là facturation moko les alités est-ce que yangote na utai ko yensa na introduction était TVA en France 15 à 50 milliards de dollars basali ko perdre par an du colo ya banini manque de facturation. Maintenant revenons au Congo na SNEL on de kona odo outiko de aw yo yebisanga na kunini ya na Congo za na compteur poto yeba combien de kilowatts baza au consommer bon yo yebisanga yo ingénieur de qui peleke so sala na SNEL to chef de réseau ya quartier wana yo en charge ya transport na mathématique nini osali quel cosinus alpha au calculé pour le transport pour yeba facteur de puissance étendu na 75% ou pas encore. Quel pic aujourd'hui? Est-ce que ça c'est nous connaissons et tout ça qu'on qui s'accomode Sony ingénieur SNEL non tous ces ingénieurs de SNEL pour demain la baron nous que tiens baron ce qui n'a pas que nous remplacer ba na kulu na dans la prison tout le monde va être arrêté na SNEL les hommes comme Sony nous connaissons tout les coups un collègue tanga na istawana je lui demande un peu l'accent cabine na bino ya transport raison que nous connaissons cabine transfert bomo boy eza na kati ndako moko boy di condition thermique ya molunga ya Congo okene ko transformateur otawa suna kati ndako mais ya l'aération na comme na kati natali na place kuto bataka mafuta na kati transfert monument na kuteza na kana mo soute je me demande est-ce que botaka c'est mafuta na transfert oyo moi mon frère to ça la na mutu to yeba ka dosage ya mafuta eza ko kita et puis to sombi quelque mafuta wana ya Grèce wana suki ya moteur wana tuika pour renforcer ah ouais mon frère ça c'est des Congo il faut comprendre non les Congo mathématiques ça Congo mathématiques ça universel et ça va pas nani formule la puissance c'est ça l'argent du Congo TVA ya SNEL ya wana kilowatts par heure toutes les maisons qui n'a pas un compteur kilowattage par heure donc on a une probabilité tala yo mwinda na butola boza ko talaka na bino tano machine fufu na kata lupango wana tano yo ko nso lingi SNEL azane wana te et puis no bilobi transport kuna epete o transport ya sika ezako ya non on va remplacer 1 million de transport na Congo ko tikala kana ko bomba te merci Jésus que mutu moko apesi singa facteur na formule ya puissance ya électricité mais dans un cas formule la puissance électrique eza ebele oyo ça intensité au carré multiplié par résistance qui banda ko ba consommation na biso oyo okoyipe kozwa puissance volt for ampère merci otie yango na ngoni yango okoyipe kozwa volt au carré divisé par la résistance okozwa yango nyonso wana c'est pour vous dire que awa
merci bande kolokola boza kokota na science awa na kota un peu moins que na mathématique pour vous dire que tout ça na besoin de politicité na ba domaine ONS kaka eza ko échouer na Congo tout ça beaucoup plus na besoin batu ba yebi technique ba na ko sima puis ba poste ya politico poto que ne peut ko longola corruption o corrompre biso parce que puissance o tu ko laksaka awa to kende kaka na nini na États-Unis awa par exemple courant na bango ezaka ya 220 ya 110 volts intensité na bango eza 2 ampères au multiplié fois 2 okutana na 220 oye na courant ya Congo intensité eza 1 ampère multiplié fois 220 volts aujourd'hui nous sur 220 donc na courant États-Unis na courant ya Congo c'est la même chose mais place TV ya mbongo tozali kolobela ezali awa ya oyo ya formule ya voltage au carré divisé par la résistance et l'union va être yo ingénieur au niveau de mbongo ya TV ya taxe pour pays ya Congo et bonga ozali obligé au jouer sur la résistance awa peoye ba ete mutu banda kuna biso c'est une résistance par rapport à na proportionnellement na consommation ya courant du mbongo ekobima awa oteli biso résistance mingi na câble na biso okofuta yango les places aux américains ba américain ba facture ka banda kuna bango sur base ya yebisa biso ba pareni ngo za ko consommer na ndako na biso na ndako na yo yebisa biso soko tika ka télévision ezaka ko pelaka butu yebisa biso soko nya ko taba minda ba projecteur mais ko na moya ba sekete to na ndako moko na hiyo ministre weza na kote ya soki ya Gombe kitambo wana butu ba projecteur et l'équipe même stand na makasi na tuni mais ça c'est quelle maison ba projecteur makasi ba plus de 5000 watts boy oh ndako ministre mogo ela mais c'est parce que afuta kana epuku tu facture ya forfait kaka ya wana quartier nyonso naza ko bendela ka bisoka ba courant mais soki TVA ya SNEL est bien calculé et yo mutu ko futa ka taxe na banza ministre par mois ndia futa ka $1000 ya consommation ya courant. Mais comment vous voulez qu'il va régler ba yeba ko sala courant na denye koki? Comment voulez-vous que Congo écoute sa mbongo SNEL kaka ya pamba na za ko yebisa bino yango mtu zali clé ya Congo? Pourquoi zali clé ya Congo? Parce que soki tokoki kozala na courant ekoka etonda na bakarte na biso ba chambre froide ekozonga bakoengage bato bakwado bakosaba moteur na wa compresseur ekosala bato bakosala na bango baklinike ekozala na bapatient bakoya ba analyse ndenge na ekosala bamakambo ya ndenge na ndenge oyo eza kotourne na Congo te. Cause principale ezali SNEL et la SNEL ne tourne pas parce que SNEL les autres lukana soni na yango et des fois bon na banque mondiale pour tourner mais dis donc zona matete ya pamba combien de maisons ezala matete zona matete moko soki oyiko tsaba transfert kitoko eke ba compteur ezali matete ya pamba par jour et kopesa combien de mbongo ba millions et de millions de dollars ya kosakana te to lobele kutu ba izine te to lobeli ba school o ba alimenter to lobeli ba onatra o te to lobeli ba building te. Il y a trop d'argent que toza ko sakana kana pemena SNEL la pamba il faut laisser congolais na ndenge ekoki maloba eke eta ndeko na ngai odo mundu a provoquer ki to lobela SNEL awa. Merci beaucoup l'impression Joachim. Vraiment na yebi les empoquer vraiment monsieur ba kitoko mingi vraiment. Ce qui est arabe thème vraiment félicitations pour avoir tricage à la raté. Na lobi bovier obi na yoki développement na yo bandeko tout na yoki susu mawa esali ngai epesi ngai susu un ya ko comprendre que soki na tête ya mboka mokwaya mutu azali aza ata na souci na binote biloko nyonso tokoki koyeba yango tokoki kotanga yango na classe tokoki komona ndenge ekoki koleka mais eza pana ngai na temps on a bengi honnête sabotage ba soi-disant ba intellectuel oyo baza na Congo ba soi-disant ba toazo ba que population to lingi bino et ba na Congo et il faut pas comprendre quelque chose que ce qui tata oyo za na ya za tata na yote il faut la yo amour ce qui azali tata na toazo la tsope amour pe niko baki Azana tina na yote. Je pense que Kabila n'est pas congolais. Tu veux bien obiso yoto, mamba wanga na ngwe koko za la kutite. Mais
tango avandi moke ifalanga tsata peuple wana ke nakokende nanga mais moi moke nazata na bolingo ya bato nzamba kela mais soki akomi na niveau ya kokomisa Congo tina niveau oyo tozokendela elingi koloba ke ye moko aza nanu bolimbisanga aza zoba parce que nakoki koloba ndenge wana et tango aza déjà zoba akoki jamais koyeba komema quelque chose aye wana po na biti moko songolo et akokende na ye après avoir kozwa eloko oyo azalaki na besoin na yango mais sikoyo point oyo nga nakoki kolobela ezali boye biso topanzi mpoke na kati ya radio mais tozomona babiloko mosusu oyo ekoki kobimisa congolais na kipauvreté ekoki kotombola mboka ya Congo nani tokoni barichesse mosusu te toteki kutu diamant te toteki or te mais toza kodévelopper na eloko mosusu eloko mambongo mais source nango sikoyo veza mbwana ngai na tuna yali soki bafuti mutu te oyo azosala mosala salaire ya malonga soki mutu na maboko na ye azali na mbongo te ata basali bakalkili ya courant ata basali bakalkili ya mai jamais mutu wana otika kofuta ya courant alors tant tozoleka na biloko wana nyonso tu tokomona ke quelque part eza kaka bazofaire chier bolimbisanga bacongolais na eloko oyo congolais moko azocomprendre te e nzambe akoki mpe kopesa congolais mayele ya koyeba ke non tala eloko ebimi tala eloko esalami eza na sens te eza na motu te na makolo te est-ce okoki koreclame yango te pour ça pour se pardon na koloba congolais aza esclave na kati ya mboka na ye moko parce que bamatisa biloko batia basystème mosusu batia bavati soki banini mpo nga nayebi ka vati mutu moko azokoka kodeklare te mutu moko akoka koloba te parce que ana monoko akoloba te ape na makasi ya kosala te sikoyo na nyonso luta kopanda mpoke ata bango bayoki ata bango basali ata bango bamoni bakobandela wapi mpe bakosukisa wapi c'est ça mon problème parce que na nyonso tozoloba congolais aza suba te mingi mpe bazolanda mingi mpe bayeba na bango yango na classe batanga yango mingi mpe baza nini mais tango bango bazotiela bango yango c'est question ezali po lelo mpe entre parenthèse na makambo ya d'élection tokomi kozanga kolobela fraude eza nini mais tozolobela kaka ke bairrégularité ezalaki parce que congolais mpe akozwa ta ya koloba ke pourquoi bamatiseli biso yango tandis ke bapapa bamama na biso bayaya bakoko na biso bazozanga meme bazosala misala baza kofuta bango te mais na marché biloko telemati mpo na eloko songolo place wana nde tokozwa solution ya bien e tokoyeba kokanga bango na maboko parce que suka na bango yango emonani parce que biloko oyo na kini eza na moto ya kosakana te bato tu barejita yango bango bazozanga explication ya kopesa pepe c'est un peu ça ma question merci merci de konanga lokola otourne bien tout autour ya TVA et puis ozongi susu ko beta c'était à comment ko bandela ba biloko boy politiquement parlant c'est très complexe parce que la politique au Congo signifie quoi ça et puis la vie continue mais techniquement parlant en tout cas moi je vous dis la vérité que en un jour ceux qui ba ko tike la bateau bazana na domaine technique basala musala ba on ndenge et ko yiko za la ke bateau baza bien décidé la compta électricité kana za ko lobela ba maison nyonso o eza na courant je regrette autant tous à la courant te que tous na ba semblant que tous na courant et puis tous na courant il faut d'abord déraciner ba câble nyonso na ko vuzu na yango ba biloko nyonso na tuko longola yango et puis na kala tous na ba courant pe na banda ko te mais to yeba jo ngiko nixa fufu okende na okuti courant ezali machine fufu pe niki oyo kati mabaya makati yango na sieri okepe na hôpital ba machine ba rayon X et 5 ka puissance ya trop ya ampère et tourner aux soins kitoko ba kwa borto ke na ba courant ndenge ezali ke yo na ndako no benda zala na yo benda su câble ya 1.5 na nganda kuna et puis toza incapable de retourner faire à repasser 1000 watts donc techniquement parlant pour nga si attaque tout lelo pesinga SNL je vous dis la vérité ba ko bomanga ba empoisonner nga je vais tout enlever à Kinshasa il n'a même pas plus de 5 maisons à cité qualifiées pour les courant et puis ba transport sika ba transport faut comprendre ndeko na odon et va diviser na ba groupe ba sous station ezali par exemple ingati mpozo
parce que impose qu'on servir ma tête. On a Kwilu, peut ça dans Chaba et puis continuer. On a qui pèse la sous-station. Et ici on parle de 200 quelques kilovolts. Au Kitisi yango, au pèse on a bandaku. Non! Bandaku pe na balabala baza pe na ba transfert na bango ezaka na kati ba poto na likolo na pona ko redresser les sous. Et va dire à chaque consommation sur base ya calcul o to sala kana ingénieur okoyeba ete puissance ya consommation ya transport o ekokito muso ya sala susu okoyeba yo soma transport ya yo moko sur base ya hôtel na yo ba atelier na yo ba application na yo. Donc il faut que ba règle ya nani ya polytechnique et soit place na yango et puis bino ba non technicien ba non ingénieur ba non scientiste boya ko obéir na ba normes techniques. Mais maintenant c'est l'inverse, tu tiens ba normes politiques na liboso pour pas corrompre la norme technique. Donc c'est comme ça moi je dis que tous ces gens il faut les fouetter. Parce que science la politique na ensemble té. Dis quand tu as science c'est pour aider politique mais politique est aider science parce que boya pas mathématiques na sauter. Na yebi sibino. Moi je ne peux pas vous dire quelle taxe na kotia ya TVA na facturation ya électricité par ndaku ce qui n'a la simbi calculatrice scientifique té na yeba d'abord volt au carré divisé par résistance ou bien na nini. Je dois mettre des paramètres pour dire que consommation ya ligne est autant par kilowatt, je vais vous charger autant. Et puis na pesa on a département ya ADF ya finance. Ya pour balancer quel genre de profit on ça par wattage. Mais moi je dois dire que moi je charge par watt. Et nous on va être sans cause à motiver la mine et pela na ndaku. Soki ko sakana ka na courant, tu vas payer le prix ya ko charger ka nini ligne na ngai ya transport. Les choses doivent commencer par là. Et puis ndako nyonso avant on passer inspection to ko ya ko tala combien de frigos za nango, combien de biloko za nango na calculer sur base ya ndako na président pour dire que qu'est-ce qu'on peut faire parce que le gouvernement est gouvernement miyibi, gouvernement bateti. Mais soyo ko ko za ke toyo kana ke bat na bat basala misala wana ndenge koki kisenzo ndako moyo ko ta kurai ko za te. Même campus de Kinshasa ba homme na bango nyonso mon côté mérité za courant parce que je suis là, je suis à quelques mètres là ndako na rezawana. Chaque homme a besoin de transfert ya gomoko. Tu ne peux pas avoir 15 étages ya nini et puis baser pour un transfert relaté. Donc ça sont des choses où je vous dis que vous obéirez les Canadiens Congo, il y a au Congo. La technique est continue na politique, na ba ingénieur ba comme ils sodomiser, tout le monde dans ces pays là est sodomisé. Moi j'ai l'ami là azana na bon dès qu'on a téléphone on appelle ça maloba, merci. Papa Mbote. Bote papa na ngai. Allô. Nazo benga bino à partir ya Hollande. Namoni eza sujet moko ya malamu. Mais si changu namoni zali précoce. Mais qu'il que ça bien. Si on dit précoce pourquoi? Parce que dans le président tata na biso na fanike. Pour ceux qui tata afandaki biloko directement assemblée ayaki ba kolobela ngo siko ba koyeba nini na kosala. Mais de toutes les façons esengeli to lobela boye to bato bayebaka déjà parce que bato ozobebisa lisasa kuna bafanda etekana na bapotoir lelo baki kozwa baposte kuna mais babosani mingi bazali kovivre na poto balandi bentere na bango. Ngana yoki lobi malgré na côté na retard bato baza bato ko foueté mais ngana lobi ke bato baza bato ko boma pour ce qu'on foueté berere ko continuer faut ko boma penza bato ko ba bouchap bato ko ba mende continuer sans pitié ngana loba toujours ce qui na irefes na moi na loba futera mutu sur côté za conscience fa futatike c'est parce que concernant kala batumbaki batu en public en direct de télévision au monana yango monaka de IRSS vraiment bafutaka ticket bon voilà qui seulement ebandeli na la fois Hollande wa na tikali toutes les années on a vendu awa na tikali jamais autour la libulu ya wesi jamais. Mais il y a un coup de tête, mais il y a un coup de toilette, celui qui est dans l'antirani n'a évité. Mais chaque fin de l'année, nous aurons facturé que voilà, le coup de salaka,
Aux a droit de refuta boye pour nanda ko boye. Ici li courant na ngai ba ya ka na tira wala ngala consommer autant. Ce na futa bimbo mingi ba ko songi sina ngai. Si na futa bimbo muke ngana bakisi. Mai biso a te futa chaque 3 mois. Moi, nanda ko na ngai tozali 5 personnes. Chaque mois, plutôt pas chaque mois, chaque 3 mois, na futaka mai 28 €. Chaque 3 mois, c'est juste na futu na janvier, na futa mususu na février ya 3e mois, na mars, fakire ye na futi. Chaque 3 mois. Voilà pour les personnes à niveau de qui, c'est quoi de futaka chaque mois. Et puis nous na futaka, nous te rebattre à futaki mingi ou bien à futaki muté. Bah, qui est rapide wana et de la courant et de la maille. Mais pendant ngai, pendant que ça, tout ce qui nous surtout qu'on recommencer à zéro. Pourquoi on a dit qu'on recommencer à zéro? Parce que si on dit par exemple, le câble en courant à 15, t'as la caca qui 15 ali, t'as la mine de seremba aux ali, t'as la bataille que ma boulou et qui est mati au bout de comment. Mais ce qui, par exemple, aujourd'hui, au Tchaba Singapoura, Namatete, Lemba, Yoro, Basomo, Mamunde, Latika, Yoko Mona Basika, Wana Mene, Rocha, Ekotosa, par rapport, il y a qui s'en il y a un mot, la commune, sous sa cigale, il y a c'est le mot, ma boulou, tout ce qui est là. C'est bien, nous, Bozolo, on a vu dans ces pays, mais c'est l'État a tongandé Bandako. Soka tongi mandaku atie sikoyo ba énorme na ninga courant ninga manoleka parce que mutu asengeli na tango na biso na matete soko no bakisa ndako il faut que na commune batali oui yoza na ntwa ko bakisa ndako population na seko singa courant le gâté mine le gâté OK mais mutu soko tei ate yoza moyo bakisa te da tango kala mais bino ko na poto awezali biso no landa. On a besoin, par exemple, de suivre le plan Bakissa, il faut qu'on se mette et ça va prendre peut-être 2 ans, 3 ans pour la réponse. Pour pouvoir ça la peine d'étude. Mais, Nabiso, toujours le bas. Fait toujours le bas pour rien. Parce que même à conduire, même papa Titi, le leçon à côté, ceux qui ont besoin d'une idée, ministre et la plan, qui a vu par exemple, la Simaki Saint-Juguna, bah ça l'autoroute, mon côté campus, qui est l'aéroport. Elle va tenir la planir en haut, va tenir la mandat pour d'une façon vraiment essentielle. Elle va couper sur la toison côte. Elle va dire 16 jours sur Bouka. Ah, voilà ce que je vais vous allez qui toque. Je vais l'excellent maille et vous allez qui toque. Pour le niveau du Congo, tout ça a besoin de voilà, tout foutre à maille. Peut-être ceux qui foutent à primo forfaitaire pour quand même voir son bâtisse. Mais toujours par exemple, ma compagnie a mis, parce que le tien, nous mêlons en tête. Évitez ce qu'on a pour accompagner par exemple, il y a toujours par exemple, il y a énergie dans le courant awa, bah nucléaire, ou qu'on a congolais mouva dans la tête non. Est-ce que ça là? Nous on a mis tout le monde. Est-ce que ça, on se met en haut, mais évitez yo pour un état signé sur des alliés. Mais sur le but sur qui n'a pas eu moi, lui, Michel, Azali, responsable, il y a une compagnie minière dans la Chaba. Atayomoko. Atayomo. Oh, comme moi, il y a président Félix Six. Alors, gérer mon place, Mouboué. Kabila Yemoko, alors la moitié de Mogo, alors que tu as la mine. Atayomoko, mon cher. Nous avons dit non. Toluka, tout sensibiliser d'abord les Congolais. D'ailleurs, tout personne on dit que opinion mutu, TV nous l'examine. Oh, il y a ce qui radio, la télévision, tout ce qui est là. Mutu on a évité ça, on a raison. Mais TV est des malades. Mais si vous le faites, vous ne savez pas la Congo Zamabé. Avant ma tête TV là, tu vas consommer un bilok. C'est de là qu'on faut importer. L'État veut que je importe. Mais pourquoi pas, on facture un bateau?
yo osikoyo bato sikoyo bafacture sikoyo na baclient parce que okokosala système na yo bon ndako oza kopesanga mbongo boye mais na misi bopesaka boye te tosala na système boye mais makambo epris echange nango te fomona gouvernement na baza mabe mitema mabe par conséquent kopeta te faut continuer Merci na implice na oti ko pesa ngai loko na sepela ndenge lobi na taya kala avant obakisa extension na sima lupango no précisément na Kinshasa ngala mona ka yango na cité Salongo o ba cité Salongo ndenge ezalaka vers les années 70 okoki ko tia même clôture te pourquoi parce que date là on a pesi ma raison o tseka ka clôture yo muninga so te clôture mbula soke beti yo yebisanga ba mai no zako ya bala e comme si connaissait ka fleuve et comme tsunami parce que ya na côté gauche mai ekalianga na lupango côté droite mai donc toza ko créer kaka ba océan na kati na ville na biso mwana za komona ba ville nyonso mai eza sukota okelete parce que nyonso wini ko clôturer lupango ndenga lingi mais mai comment ko sala redistribution tout autour ya répartition ya surface ezali libre mai bakanga yete yo kavi lupango ngana kangea biso nyonso na montagne c'est Salongo je vous dis la vérité la date le soki boule za ko beta faites attention oya na balabala principal na Léopold na cité Salongo jouer bako kongola yo na sekuna neti ya boîte mais tozoka na minute suka na pesi 2 minutes na bandeko nyonso bazana ligne awa toko bandeko odompango ndeko papi et puis ngai na kopesa conclusion na makambe bele on a pesi kutu lelo na banza photo sala extension ya émission semaine prochaine concernant makambe tali comment Congo ekoki se développer sur base ya énergie ya courant et que comment mutu akokine pe ko komisa courant na kata ndako mais na Congo sans que afuta SNL mais wana tokotiamo semaine prochaine mais anatana na kopesa mwaku na minute na ngimba etana kozoya ndeko odona pesio maloba. Merci l'intéressant yo merci la ndeko to bakotaki émission kitoko mais ngai na koloba boye moni président Tshisekedi nanu abandi nanu kosala te bato baza na gouvernement wana ya bango selon bango soki toandi kobeta émission mosusu oyo ezoloba wana tokopesa bango mwa mayele lisusu mpona koyeba eloko nini bakoki kosala mpo bakotravaille na bango mpona longtemps te alors na oyo ebimi déjà bana Congo place bayoki tolingi koloba ke kana eza makasi mpe baza na susi ya bato te bazoza bato kwa bambwa yango moni rien marche même eloko ya moke moto akoki kovanda na mbetu na ye analyse eloko moko boya nia bango bazozala même na temps ya kosala yango te elingi koloba ke mabe ezalaki mingi mpe destruction esalami trop mais tokolonga yango mpe tokorectifie yango. Merci pour l'émission na yo ezalaki kitoko mingi naza édifié na apprendre lisusu ya mingi mpo motu asukaka te ti kokufa na ye ya koapprendre epai ya moto nzambe apambola bino nyonso eboto baba. Merci comme ça toke pa ndeko papi bisikita mpona 2 minutes na suka. Ndeko papi na banza pio ya Norvège za kobetena na za komilala no café na yekuna ona ngai conclusion ko iko tirer ya ngoyo TVA si bien que ndeko oyo ya ministre soki ya inspecteur ya finance ya France vers les années 54 yimdu a introduire ki yango mengai na kokita na sekuna lisukuna lobete TVA mutabandaka yango na Bible ezali Joseph na Egypte po amatisa ngenge ya Pharaon akomisa na kiti wana pombo ekota trop na gouvernement égyptien. Joseph a introduit 5% ya taxes sauf les étrangers mais bana nyonso Égypte ba nationaux nyonso bazako futa 5% sur base ya production nyonso de vente bazalaka nango donc TVA existe qui mais il faut batu ba produire batu baza na eloko pour tirer la mutu taxe na l'économie oya biso taxe les Congolais ne produisent pas taxe oyo faut poser la titango gouvernement kitoko evandi wana Congolais ne sont comme ko produire wana Congolais ne sont ko futa taxe ya TVA to telemeni taxe ya TVA te mais application ya taxe ya TVA na data lelo na Congo eza ko pesa sens moko te parce que na tester yango pe na Bible kaka lisusu place na tabernacle ya Moïse place nzambe aya ko kosa la loi ya dime mutu nyonso te fa futa dime il faut en 10 donc il faut d'abord être quelqu'un qui gagne et que okutane na yango si ma base c'est que vous avez
bakateli 10% et puis ofuti 10 mais 10 pe ezali TVA mais TVA c'est base ya mutu oyo azali kozwa yo na Congo mutu kutu azwaka na ete azwa kosenga pesanga mama wana aye kutu kodefa mapa wana po akende koteka sima alandeli ba mapa oyo tikali ba intérêt na ye azongi na boulangerie aye kozongisa mbongo batatekela yi mapa quel mayele yonza na oyo ministre finance et budget na Congo. C'est une honte du Congo aux Abosala Motokoti Makaba TVA. Kende ko banda d'abord au prouver que maman azo ko defa mapa na boulangerie pour banda commerce qui ko teka au yebsanga TVA na ezali à combien? Est-ce que tu peux multiplier 0 fois X%? Pose combien? Sinon on peut multiplier 0 à 0. Donc quand quelqu'un qui ne gagne rien, il n'y a pas aussi une taxe au-dessus de lui. Donc c'est une honte pe beaucoup bakisa série ba honte na gouvernement congolais. Yango pe mutu kozala ete mpese akufi na nzungu ya mwamba nineleye kolandela supu. Gouvernement congolais ba résistance ezala te ki buzoberi na bino mutu kozala bozu ba avion beaucoup même pour kima moko parce que tout ce que vous faites ezali une série de démonstrations que vous êtes incapable ya kokumba pays na niveau ekoki. So kinga na place na bino il faut déjà commencer à déposer vos rôles. Vous faites la honte. Papa Bisikita, komelinga awa, conclusion na ya suka comme ça, on peut si antenne et pas ya papa Mayamba na studio. Ande ko ba Bisikita na peso antenne pe na pesi bande ko nyonso bolande biso na poka le. Merci pour la parole, Nicolas Zambona. Nana kolobaka raboui que TVA oyo et ça partout parce que moi dans la sens nim ba taxe. Aujourd'hui, les parlementaires ont touché 6 000. Est-ce que les appelle la taxe na bango? Nakati ya banini ba konzi belé awa ba société est belé. Est-ce que ba PDG ba la taxe parce que ils ont favorisé plus bateau bazan na mbongo mais ba démuni au ya peuple au bazan na l'autre côté comment ba kofuta ba taxe. Et puis quand on le but comme taxe, on dit combien de manque à gagner au Ezali tout d'abord il est communiqué que ça là ba foutre loyer ba kolonda ba foutre ba taxe na Congo mais habiter ceux qui ba foutre ba taxe mais na monate kolonda komo akina kamenge to mona ba mesa ba boutique foutre la taxe mais ba to ba sala monongo na sima bandako ba foutre la taxe et ça peut ba manque à gagner pour aujourd'hui ceux qui na Congo ba se foutre la taxe à $2 na ceux qui mutazana 5 bateaux na lupango na ye $2 likolo wana afuti na l'état obi combien ekokota aujourd'hui toujours ba manque à gagner belé et ça ka batekaka ba tala kaka ba ina ba taxe na ba tala TV na kata ba sardine na kata ba bloka miki mais ba loyer pe o bateau baza ko futela ba kolonda ba futaka ba taxe te yango wana pe il faut porter la yango pe lisusu. Voilà papa na signé et boto merci pendant la sujet dans le lot tozui o to ba quitter nous to ba toujours nous avons pas mbolo. Merci comme ça to pesi studio antenne kuna papa Mayamba otombola na studio to sambela Nzambe na biso oyo Nzambe ya Congo. Allô papa Mayamba na studio pour question antenne j'espère que tu as sur la ligne toleli mawana misu tana bana nayo tana bana ya Congo Nzambe ya Congo Nzambe ya mboka mosusu te mais Nzambe ya Congo tana bana nayo yo Nzambe tango lilaka bana Israël opesaka bango mayele boanya bakenda ti bazwa mabele na bango lelo oyo toza komona bana Israël baza ko diriger monde mobimba États-Unis Europe Arabe Chine nyonso opesa bango mayele Nzambe lelo ezali tour ya ba Congolais Nzambe ya Congo bana na yo oyo baza kobunga bana na yo oyo baza kokende kozwa mosolo bana na yo bazali kokende koteka bandeko na bango
bana na yo baza kozwa mosolo po baboma mabele na bango. Nzambe ya Congo yo nzambe tala biso bana na yo, tala biso na yo tokoma bitelengana, tokoma bana etike, toza bisika na mokili mobimba. Yo nzambe ya Congo tala opesa biso eloko nyonso tu, toza na tu nzambe opesa biso melesi mpona yango. Me otiki biso na moma oyo tolingi ozonga kota na bana oyo babungi, bana oyo baza kozwa mosolo mpona koteka mabele ya bandeko na bango, ya bayaya na bango, ya bapapa na bango, ya bamama na bango, ya bango moko. Fongola bango mayele, fongola bango miso po bamona intere na bango ezande na Congo, na poto te, na Amerika te, na Chine te, na kati ya poche na bango te, me na kati ya Congo, na esengo ya bakongole nyonso tu. Nzambe ya Congo tosengi yo lelo okota olibere tinda mopepe na yo esolo nango etika bango na mitu ya bwanya, mitu ya komona mosika me ya komona pene te. Tala depuis obota biso tozali kotenga na mokili mobimba, tosengi lelo bana ya bobungi bino nyonso bozonga na mayele ya bakongole, bozonga po Nzambe yo nde mutu moko ifo tolanda ndenge na yo, bwanya na yo, mayele na yo, pour que bana na biso moko na bana bakobota mazima bavivre na esengo pe na ndenge ya bwanya.